bandeko babolingo makambo nga nazali koyebisa bino ezali ndenge wana na tango ya kala ba Belge na côté Équateur bazalaki na difficulté ya bato nyonso babotamaki na tango ya kala tina ba années 50 barchive ezalaki te babandaki koestime bato parti ya masuki ya se ya mapeka oyo babengi masasamba pe minu na munoko. Alors ye aza kopesa date ya le 5 mai 1946 ebimeli wapi tala ya kanisa za spécialiste ayebi kokosa bato mais tokoyebisa bino ete na ba année 46 oyo ba archive na côté Équateur ezalaki te na makambo ya ba naissance ya bana ebele ata oya Mobutu kaka oya Mobutu ezalaki ba date moko imaginaire ba pesa yango kaka bongo po ete tolakisa bino ete Mobutu balobi abotamaki na lisala mais Mobutu abotamaki na lisala te bandeko Mobutu abotamaki na Congo Brazzaville wana nyonso ezali balokuta. Alors toye lisusu awa bandeko babolingo en tout cas epesi ngai kanda makasi pe na lobi ete mbala soki bameki kosala recours donc rejet baza na rejet pe na lobaki recours na bango ya mbala eza sans appel bakomi nini ya balobi ete Ngwanda abotamaki na ande na Ngwanda asisaki ba licence na ye na 1972 na université ya Lubumbashi ndenge balobaka ete 72 donc Ngwanda asisaki ba université na ye na année 72 na Lubumbashi. Alors eloko toye kokamwa baye koloba ete ayaki kokoma kaka na 72 wana akomaki professeur assistant na université ya Kinshasa. Bandeko babolingo oyo balobaka ete mpuku aza koluka musuni me batielaki mutambo aza koyeba te mpuku aza koya ngulungulu esika moni musuni ye aza kokanisa ete musuni ye ana aza kolia esika aza kokota mutu aza koyeba te ke piège ezali kozwaye na tête piège ezali kozwaye na moto bandeko babolingo le même Ngwanda wana boyoka lokuta na bango po ete biso tozali tolobaki yango tozali www.zoomel1000.com oyeli biso na ndenge ya moi tozali na yo okoteli biso na ndenge ya molili na butu tokozala na yo po ete biso tozali ba oyo Nzambe apesi lupemba pe tokolemba te mpona kotalisa bosolo bandeko babolingo na année 72 même année wana année oyo Ngwanda aza kosala ba étude asisi ba étude na ye bolanda o azali kosala ba étude na ye asilisi kudute aza kosala nanu ba étude na ye akomi kote ya suka na licence na université ya Lubumbashi balobi ete ezalaki na philosophie option sociologie politique donc azalaki na première promotion donc première promotion d'Isaïe donc kolobanini ke avec les mentions distinction wana nyosu balokuta botika mamakelele distinction ya lokuta. Alors bolanda ngai malamu alors balobi ke na année wana kaka Ngwanda azalaki na université ya Lubumbashi après na année wana Ngwanda uti aye kozwa diplôme na ye bolanda malamu bandeko tango azwi diplôme na ye aye kokoma baye ko retenir ye comme professeur assistant na université ya Kinshasa na 72 mais touti ko entrer en contact na batu oyo bazalaki na année 72 na université ya Kinshasa Ngwanda atikala kozala jamais professeur assistant na université ya Kinshasa. Bandeko babolingo boyebi ke bato bazali ba miyibi pe ba escroc. Alors po balongola likambo wana na ndenge ya noki po ete etalisa ete tamsu baboko ba ete non akomi bapesa ki poste ya professeur assistant mais azwaki tante alongwaki mbala moko ebi loko nini baye kokoma non te bato baza ba escroc penza soko za maene te bako shipe pe bo piu otikali kidiba po ndimeli bango ebi loko nini baye kokosa bandeko babolingo bofungola matoi baye kokosa nini ke
kaka na même année wana 60 donc 72 bandeko bofungola matoi bolala te. En tout cas non, en tout cas bato balokuta kaka na même année wana tangu akomi professeur mbala moko bourse na ye eye kobima akei kosala cours na ye ya doctorat na université na Louvain na Bruxelles. Bandeko babolingo o ndenge balobaka ete ngando akimi mbula koti na ebale. Bandeko babolingo biso tozali zoomel mil. Alors tomeki kosala ba renseignement totuni bato oyo bazalaki na année 72 na université ya Kinshasa. Balobi jamais batikala komona un professeur assistant na kombo ya Ngwanda Nzamboko Atumba. Pe bandeko babolingo esili nanu te. Lokola bango moko bakomi ke kaka na année wana akendeki azoki bourse na ya doctorat na université ya Louvain na Bruxelles. Bandeko toza kosala ba démarche tokotinda tokokoma pona poto awa ba archive bakosaka te. Tozali kokoma tokotinda na université ya Louvain batinde na biso réponse soki Ngwanda Nzamboko Atumba na année wana azalaki na université ya Louvain. Bandeko babolingo tozali kokende malembe. Et puis bandeko babolingo kaka na même année wana pona kolakisa bino ke bato bazali bato ya lokuta kaka na année 72 yo mutu ozalaki assistant professeur na université ya Kinshasa baye bapesi yo bourse oke na Bruxelles oke na Belgique na Louvain après okoma na Louvain kaka le même année wana donc banakomi nini ke na année 72 wana il est sollicité à affecté à la présidence de la République d'Isaïe en qualité de chef du collègue de chercheurs et analystes au sein du Centre national de documentation, département de la documentation extérieure, CND 2DE. Mais bandeko babolingo, yango ngwandango, azalaki na banzoto boni oyo ye azalaki azala en Belgique. Donc na même na année moko wana kaka bandeko babolingo. Biso nesto biso ki mutazu bourse. Et c'est nga kane okei kotanga osala ba année na yo ya étude. Bourse ango akendeleki. Kaka na même année wana et puis akomi so solliciter na nini. Bandeko babolingo. To yebisa ki bino ke demande na bango ezui rejet moko ya kosakana te. Ezui rejet. Batika na bango te bayeko koma lisusu. Tala kaka ba makambo lokuta. Na 1973 donc 1973. Ngwanda ayaki stage awa na Allemagne na Munich. Stage ya combien 3 mois. Oh stage yango formation d'analyste. Analyste yango ba préciser te en quoi? Analyste yango en quoi? Mais va préciser, analyste yango ezalaki en quoi?